Par exemple, Basile Azalaki, peuple, Basile peuple. Élection na mboko eko salema kaka parce que pouvoir de moyo kota ngona minduki ya koboto la bateau ezali awati. Oloba te. Olobi na kofinga na kofika na kubeta na kunena na kunyata na kofanga kaka boyo oloba te. Alors mboka ko suka ndenge. To kolera parce que c'est lui le gouverneur. Les autres qui coléré comme bato bazo kufa papa na babilo ko zomona malaria na batifo c'est kimbota. Puis abire. Nous sommes les Africains. Il faut dire la vérité. En tant qu'homme, mais Bible, Bissibiso, na Kati, dans mon canal Ecclésiaste, chapitre 7, verset 14, au jour des malheurs, réfléchis-toi. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, nadambu. Après avoir défilé, là-bas, cité Pola, mais cette fois, Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette, la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avons information à temps réel. Congo Température. Et na mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et na mo pepe asika. Badonda te poani. Bana poto bana mokili mobimba. Vacancière. Awa tozali bongo na place Rosette 1, Rosette 2. Bino mozali komona. Nyonso osakana na mikili. Okuta nango awa. Donc place Rosette 1, place Rosette 2. Ezali bongo synonyme ya Paris, to pe Bruxelles, to États-Unis. Awa oyaka na bilamba to valise na yo. Nyonso okuta nango awa. Groupe électrogène industriel local à l'entreprise minene bana poto tuka a kozala desite contactez biso na numéro oyo pona ba réservation na bino nyoso awa tozali bongo na place Rosette 1 Rosette 2 bino mozali komona ba réalisation no ezala te. Très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.congotempérature.com, site le plus suivi de la planète, cher à maman Rosette, la fleur d'Hambourg. Bon séjour à la République démocratique du Congo. Donc merci à toute l'équipe technique professionnelle de Congo Température. Aujourd'hui, la René Abiri selon l'actualité politique de la transition sans Kabila. Donc nous sommes là avec le prophète John Ngefa, avec qui nous allons pouvoir décortiquer et puis nous allons parler aussi aujourd'hui là Tokomi Wapi concernant la mort de notre confrère, paix à son âme, Rossi. Donc, balobi, mes condoléances à toute la République démocratique du Congo. Nous sommes en deuil. Donc, nous sommes là aujourd'hui avec le prophète John Ngefa, dont je pars très rapidement à lui dire bonjour et bon dimanche, le prophète John Ngefa. Bonjour, monsieur le journaliste Abire. Nzambe Pamboula, parce que Ozwinga plein culte. Voilà. Quand c'est culte, n'a pas mis un bureau. Voilà. Donc, commis, alors, net plus auto saraba journaliste, auto sarapé maramamboka, net omito sur maramamboka. Vraiment, Nzambe Zolokumu, tous en apprenant à Congolais, tous en apprenant à Mboka, Nabisoto, le beau, la vérité, rien que la vérité. Ah oui. Merci beaucoup. C'est le prophète John Ngefa, donc qui est vraiment le général de l'église Ensemble Jésus, ma victoire. Donc le président fondateur, c'est lui qui a reçu la vision de cette très grande communauté donc chrétienne, Ensemble de Jésus, ma victoire. Au Wapezwami na commune Yangiringiri. Donc beaucoup découvrir. Et alors le prophète John Ngefa, bien habillé prophète. Ah, papa, mon Nzambe, il faut l'attaquer bien. Naïb Sarabino, dans le bar bien habillé, tout boité. Voilà. Moutou, à quoi ma propreté, mais à bota ma propre. Alors on a parlé de à bota ma propre, puis on a idéologie. Et puis m'balé. Naïb Sarabino, ok, on a prophète à papa Wemba, pauvre papa Wemba. Papa Wemba, tu as un bon côté. Atikela bilamba na forme nde atikela on a idéologie wana ka si tu sais que atikela tu sais que atikela la monyere tu sais que ite monyere da forme mona muze mona monyere te monyere da forme ya batu nyonso ndenge na sepela bati monyere tu sais que atikela total pe bien okokala na ye nani na ye
Merci beaucoup le prophète John Ngefa. Vous êtes aussi quelqu'un qui intervient aussi par rapport à l'actualité politique. Que dit le prophète John Ngefa concernant la transition sans Kabila? Puis la majorité présidentielle est en train d'insister de passer sur les élections, mais tozali komo na ba frère Nabiso, il y a opposition ko contredire bango bazaka toujours na posa, il y a transition, na élection, banani bazolo ba bien le prophète. Est-ce que la transition aussi la raté? Transition aussi la raté? Hein? Boni abire boni bozo ba congolais lokola bantaba bo susu imboko be ponani. Hein? Transition aussi la raté. Transition, balukanini, baso kirina bango, bakota na gouvernement, bango baliaka, peuple goliaté. Ça n'a pas de sens tant qu'une élection. Hein? Bon s'organiser. Hein? Likamoni bandi de soukakate. Transition bande banana Congo, transition. Non! Et pourtant majorité balingi transition mais balingi toke na élection. Bino bozo tele makaka transition sa Kabila. Pourquoi? Donc dans quelques mois, transition balingi 2 ans la souffrance 2 ans, ils sont en souffrance, mais 3 ans. Hein? Et puis pas de peuple congolais, perdant. Et ça perdant, non, tant qu'une élection. Tant qu'une élection, nous avons contre, nous avons la transition sans Kabila. Kabila a sali 17 ans. Plus de 3 ans, papa, ça fait 20 ans. Et belé. Pas sous transition, je suis belé. C'est que Kendende, peuple congolais, mais ils ont pris en charge. Mais transition. On n'a pas les opposés au Congo. Tout ça, bateau, assoiffé à pouvoir. Assoiffé à pouvoir, c'est comme Kabila. Or que c'est Kabila, assoiffé de pouvoir. Alors, ceux qui article le Parlement, le président fonctionne, reste en place jusqu'à l'investiture des nouveaux présidents. Alors, ceux qui n'est pas au Parlement, ils vont alors, préparer l'élection. Parce que Bangonde Bazali gagnant, peuple n'est perdant. Peuple a bénéficié. Peuple a bénéficié d'une élection libre, démocratique, des peuples bénéficiés. La transition, transition, caméra encore na pouvoir. Kaka bango na bango bazo luka. Même Tshisekedi Tshilombo, premier ministre encore na kati. Bango Tshikatumi bango na kati. Mais peuple. Et bano bazo tanga comme na bango kota wana te. Non, nous refusons ba idéologie wana. Toni toke na transition, nde ba machine à voter est la normale. Peuple ça fungoli miso moya ko tricher bazo te to changer makambo pour peuple a la souveraineté nango. OK, merci bien le prophète John Ngefa toujours quand le dossier à transition parce que la minute où on est tous alliés que le président en fonction donc reste en place jusqu'à la nouvelle installation de notre président. La minute où toujours la période de transition ou pas? Mais tout la transition, période de transition. Mais pourquoi nos frères opposants bazoluka toujours qu'au faire avancer période où il y a transition, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs d'aller aux élections parce qu'ils sachent qu'ils vont perdre les élections. Balingi, opposition dans le côté, mais ceux qui ont pouvoir, la majorité bazimbongo, donc une élection. Alors non, peuple congolais dit non, on a assez. Et ça y est, on a assez. C'est-à-dire que la vérité est que c'est eux qui ont trouble dans le cadre de Yambo. Ils ont trouble dans l'élection. C'est une machine à voter au boy. Alors, il y a une machine quelques mois. Tous en noté. Tous en mars. L'élection en décembre, le 23. Et ils ont 3 mois à consommer. Alors, il y a une solution. Total, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, Kabila personne qui parce qu'il a changé la constitution. Bon, Kabila a le 23 élections. Bino peut bolingi élection de transition sans Kabila. Transition on a 3 ans et bako na 3 ans wana bako bimisa mboko n'a pas cité. Mais peut-être bango bazana idée que avant to koma na mois de décembre et que na mois basala bako ba profiter na ba poste na pouvoir pendant 2 ou 3 mois baza péter ko récolter. On a besoin exemple. Basile azalaki a. Peuple basile le peuple. Basile azalaki azali ngiringi na awa. Peuple azali na José Makila azali na MNC. Kabila yete Kabila les lots José Makila na pouvoir. Au moins Kabila moi José Makila. Na bisa yo et belé bato bazali wana oyo ko opposer tout ba koti wana nyonso.
papa bayoluka nini basise biso peuple nde bazoba na bango biso peuple nde bantaba bosusu imboko be alors peuple on a pas fungoli miso na bango pourquoi besoin embrouiller tout besoin embrouiller nation mobimba boy ça c'est l'embrouillement ça c'est l'embrouillement ba s'organiser raté ba s'organiser ba ninga ba s'organiser si ma tricherie aujourd'hui un personne s'organiser un personne candidat moko papa mais bango ba pandani alliance MNC contre Paulou. Mais Paulou, na majorité, na PPRD. Bakangani. Allez, IDPS, on a un candidat, Nani, Chilom. Est-ce que Chilom va gagner sa alliance? Alors, Balongo ce soir, allez, Katoumi peut aller. A Bendio et Batou, en Afrique du Sud. Talandenge opposition et de Panzana, majorité à Tikali Moko, soit du candidat à Tiewana Papa, à ta machine exatée. Pourquoi ils sont organisés? Mais on m'a dit que organiser le peuple. Non, êtes-vous sûr que les élections vraiment aura lieu et puis êtes-vous d'accord dans le système où Corneille Inanga a même les biso machine à voter? Vous êtes sûr que machine wana et que ça là vraiment musala moko exact? Papa, ce qui élection et que ça les makaka. Élection na mboko eko salema kaka parce que pouvoir de moyo kota ngona minduki ya koboto la bateau ezali awati eko salema kaka mais peuple basangana bayokana loka zo budeje machine wana nanga baluka système mususuti pas si pele kina mboka papa yo nanga a expliquer ki ba machine yo ndiminga otri kotea au lieu batiela ngai ba vitalo na mapa na lia na bureau na ngai namoni maman à côté linga na bureau a simbi biscuit o ya 100 francs ou 150 francs la vie maman katela ndam tout ce que n'importe mboka mopato na zube des biscuits comme moi na zoli ya kwa na melima mais ce n'est pas la vie ce n'est pas la vie monsieur ce n'est pas la vie oui mon tango na lati boye na mbongo bo manga pamba obominga pamba ozuna loko mongolera misopo na ngana ozomona bakolo mbongo bopoza wana na pouvoir majorité pouvoir na bopoza bazali loko moko na société civile bakokabola bilanga kongoti bazolia ndenge balingi peuple a perdant biso sepela ndenge ni po to sepela nini to que une élection libre démocratique Kabila atia candidat na été aluka motana kotia wana okomona biloko to ekosila to voter batu ya sika ba député ya sika pour que ba papa parlement tout baza ba illégaux toke na sénat ba illégaux toke na ba gouverneur ba illégaux président de la république illégal mboka ba illégaux na ba illégaux boko simba ngo ndenge ni alors to so ba institut ya sika to panisa makambo batu ya sika bisale ya sika nde to tombola Congo mais soki ba gangster on sont des gangsters ba shuna ram oloba te olobi na kufinga na kufika na kubeta na kunena na kunyata na kufanga kaka boyo oloba te alors mboka kosuka ndenge voilà mboka kosuka ndenge non nous on a assez de ça papa. Le prophète John Ngefa aujourd'hui là donc relation diplomatique avec la Belgique. Comment avez-vous appris ça? Parce que les Belges sont les puissants du monde. Tous les colonisés sont les Belges. Et puis les Belges. Et puis les Belges, les institutions Union européenne, ils ont l'influence d'influencer France, d'influencer Angleterre, d'influencer les États-Unis d'Amérique. Alors ils ont là, nous avons alors Belgique a un joko, ils sont beaucoup. Et vous savez, sans le bel on est Schengen et Saïn. Papa, ça se paye de Bamindele. Ceux qui connaissent le côté à Bamindele comme Belgique. Oh, les Camboyais, Bamindele, Bitumeza Bamindele, Bissoudani. Vous savez la comparaison moko, le colana, Ngombe, na insectes fourmis. Ils ont un impact idéologique. C'est le peuple qui souffre. Bango ba mbongo na bango, na ba milliards ba yiba na Congo. Ils sont fous, mais ils sont peuple l'autre. Ils sont souffrés. Ils ont atteint mon côté, mon côté. Merci bien le prophète John Ngefa. Là, je dis un très grand merci. Premièrement, donc à 44, Corneille à la taille quadrillée, la taille quadrillée. Donc, merci beaucoup à Annabelle, la fille difficile à garer. Merci à Paola Schengen, Kilo à Londres. Merci à Elo Jmouyaya, les tout-puissants. Pourquoi pas Dada Mossis Tonel, le cœur joyeux de Paris. Merci à maman Chantal Mampouille, à maman Fifi na Suède, il y a Willy Moucheni. Donc, Royal qui n'allait la loba qui n'a pas so bambote. Alors, les prophètes John Ngefa, ba gouverneur ya ba prophète Moussoussou ba changeaka. Mais pourquoi kaka o ya biso ya Kinshasa ya André Kimbuta alongwarate? Mboka na Kinshasa ye bana kini asa kini. Alors c'est la Kinshasa ni. Kimbuta memeli bato kolera parce
parce que c'est lui le gouverneur. Les autres qui coléré comme ah bato bazo kufa papa na babilo kozomona malaria na batifo c'est Kimbuta. Mais il y a sur Abel à Afrique Sud. Il y a Beli à Kaipoto. Mais ngana to rebela. Hein? To rebela. Hein? Soka comme na mokila kila kangi mokila kila. Vimba bloqué. Mais biso. Alors pourquoi il y a l'ongwa kate papa ngana tuna kata gouverner en vie? Hein? L'équipe qui gagne bashindaka yango, l'équipe ezo pour la bashindaka yango. Ba gouvernement so changer. Yé nini contrat nini na mabele ya kitsa Kimbuta. Hein? Kimbuta yebita kotonga ta balabala pambate. Kimbuta yebi ata kisi ya ngopesa batote. Kimbuta yebi ata soin moko na ville ya Kinshasa. Oyebi mais tout le monde a don gouverneur au sala na kina. Abimisi ba maman na hôpital na bumbu. Yo tina mama bota. Ko bota ndé solution. Hein? Maman bimi na hôpital. Ko bota ndé solution. On a solution solution dans la social la bato. Kimbuta pesa bato saka na sokombe. Kimbuta sa zo saka fufu akabela bato combien. Kimbuta sala nini ata veni moko bo. Aya sala nini. Mais il est millionnaire. Il est millionnaire. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ici quand même insécurité na ville à Kinshasa. Kuluna ba katata loboko sikoy. Hein? Sikoy ko bimara ba katata loboko na Kuluna. L'insécurité est matérielle parce que Mboka n'a pas. Il ne sait pas créer même les petits moyens entreprises. Mais il est là. Hein? Matisi salaire ya bato bakenda ko sala na pain victoire et longwe 2000 francs comme 2700 francs. Donc 700 francs. 2700 francs ko sala ni. Et ko sala ni combien de dollars? Que muta banda ko soit 2000 francs. Bo discuter yo mota Kimbuta te nazamu te ngana so ko nga lo yengete abire ko nga lo yengete tango peuple nga zo souffrir ko nga lo yengete abire OK na mota 700 francs mboko te mo sawo 700 francs ni kwa nga pa na 1000 francs ça 700 francs ni hein pire des ans à combien hein bana biso ba baby na Kindumba makambo tu e baby ba surtout ba bilima pelengende ko tele biso pour ni na Kimbuta wana yeso ka longi mabe mboka ngo Kimbuta kisasa qui c'est ça Kimbuta il y a des professeurs il y a pas professeur quoi secondaire université il y a habite chance là ko pa na Congo. Merci beaucoup le prophète John Ngefa Balobi, nous chutons petit à petit vers cette actualité. Et alors le prophète John Ngefa concernant le mois le journée de la femme de Tobengo Pekaka mois de la femme o wapi ba maman na biso bazolanda biso ba Lydia Kapajika ba maman Chantal Mampuya ba maman Sylvie Mbembe maman Sylvie Kabe maman sociale o wapi ba fêter mois na bango de la femme. Pona yo prophète John Ngefa mois de la femme pona ba maman okolo bani parce que le salinga rena bir scandale ole ba mama balate ba mama basundoli maputa me ba pede balati maputa ba chuna baby pede ba sa beba kalate pede ba si pede ni pede ba benga wa mpeleda yo comparé pe ba pede ne ba mpeleda o benga peleda mpeleda karaive yo pede nana wana ba sa beba na ba okala alors na ngalo ba pona fête ba mama voilà na ikolo ba boye mama. Définition à la femme, c'est celui qui donne la vie. Voilà. Mon taille, ça la vie à moto, ezali nzambe, yami balé et loko nyonso ebima na mokili ezali mwasi maman. Pe maman azana motema ya mawa koleka ba papa pe koleka ba nyonso. Moi je suis surpris abiré. Nous sommes les Africains. Il faut dire la vérité en tant qu'homme moto na nzambe. Mais Bible bisibiso na kati na mokana Ecclésiaste chapitre 7 verset 14 au jour des malheurs. Réfléchis-toi. Au jour de bonheur, c'est pas là. Mais le malheur est au Congo. La souffrance est au Congo. Il y a la mortalité au Congo. Les gens meurent chaque jour. Bah maman la tima puta, bah kei, allez bazobina, bimba, vimba, tomoni angonyos. Yami balé. Maman bazo viola ke mikolonyos. Quel fait tout bango bazo sala bazo viola ka bango na goma na butembo na Équateur. Bazo violer bango chaque jour, chaque minute. Bah maman la bandokite. Yami balé papa. Maman mutama wana kolela bibembe kufi na Congo Rossi bakundi ete Rossi n'est pas seul hein? C'est 14 personnes bakufi oyo onje lobi bango mo gouvernement congolais andimi yango bakundi nano bango te ba fête ni ba maman ba kosala kati na yango po ba bengi bino bozimwa mbongo bachala mwana batakalate na mbili abel bato akala bakiko sala bambili bambili numa ba mutu atina bino po mburiye bato mena problème na mburiye bato te bakiko sala yango soki bakundi bibembe wana barosi okufi na Équateur na Kisangani partout nde bako sala yango. C'est que cela veut dire que ba maman bakoka ki ko telema premièrement pour dire que non bako bazana jour bako fêter te po bakunda et après bako fêter ngata na fin du mois. Na fin du mois parce que tous les africains. Hein alors ba maman na tout bakendeki bandoki. Logo la moi si à Félix Tshisekedi. Je pense qu'à fêter te pour corps ya mobali na nekiti na sete. Na lobi na Tshisekedi azonga te.
Mobutu tolobata kolobate. Barossi bato bazo kufa mikolo nyonso. Même maman wala bazo violer bango mikolo nyonso ere nyonso. Kende na Butembo, kende na Butembo, kende na Kivu, kende na Rutshuru. O ere nyonso bazo violer ka bango kota zamba te. Hein? Alors sika wanande ba maman ba sepeli, tout ça la fête journée des femmes de ba violer ka bango. Na bana na bango nde ba sepeli. Non, ba maman na baza malamu te. Po na ngata ke mutu na sobele maman na nda kuliputa te. Te na so maman na ngamo sa nzambe ko sa biloko nde. Il faut ba kunda aussi. Hein? Tant que bakundiro tina bibembo elali wana nde to ba kosepela. Na sombeli liputa te pas ali chrétienne. Hein? Eza chrétienne biso ba africain tant bembe zali biloko to suspendi. Obi gouvernement ya batoy ba gangster ba shunaram. Merci beaucoup le prophète John Ngefa donc outi côté donc nazuyo kaka boembala mort après kokita na cher donc merci beaucoup na bana tout ya kin obozolanda biso ba combattant par-ci par-là dans le monde ainsi que na bato balanda kabiso à travers le net ici dans la République démocratique du Congo. Bo s'abonner toujours ebele pour avoir toujours l'actualité et puis les informations de la planète avec votre humble serviteur René Abiri, l'homme à la dernière flèche de carquois de Jésus-Christ. Et alors le prophète John Ngefa Nabiso déjà na suka ya émission oyo na ebité soko lobani ni pona bana na nzambe otu bazolanda biso partout dans le monde ainsi que na communauté congolaise mobimba la diaspora ainsi que na bayo bazana kati ya Congo. Bon ngana zoloba Moïse zo préparer candidat élection présidentielle. Ya zo écarté wa. Nani? Moïse Katumbi. Ah. Hein? Na mona zo benga bato. Yenda panzi rassemblement. Moïse Katumbi. Azo benga bato tout bakena ba les herbes bato tout bakena Afrique du Sud. Parce que tout na yi. Na bobeko ya mboka on s'enrôler, soit qu'on a carte d'électeur, on poser candidature comme chef de l'État ou bien député. C'est ça le problème. Parce que ça se programme pas c'est ça la carte d'électeur à Kalat. Carte d'électeur à pas Gagame. Bakuta na Gagame, à quel sous na Zambie, à côté na chef de l'État. Donc ba PC carte na mayula. Parce que Moïse a joué carte té, à s'enrôler té. Pourquoi ça se détendre qui azali l'élection présidentielle. Il y a un bon quoi Moïse. Abir mboko ezaka na ba Moïse na bana na bango biso ba nyama na bango kaka ba Moïse na ba Moïse Tshisekedi na bandi kala Tshisekedi na papa kufi o mosol kaka ba Tshisekedi kaka ba bazi ba makila kaka bango na bango abire ya solo pensa donc ba tapare bango ba to mutu ba ko bimate mais na mona mboka ba gangi na mona te kaka bango na bango abire. Non! Il faut changer le récit. Moïse a fait maintenant. Azali, Asala na gouvernement Kabila, Azuli Mbongo Ebele, pour Nganabi Moïse. 1. Azali italien. 2. Azali juif. Moussika na Congolais. 3. Azali zambien. Pas maman na zambien. Moi, si Moïse Katumbi a bali na ndako vandi rwandaise et burundaise. Donc, quand la première dame, quand la toana, mon bal a pesa motema na moi sinaye. Oye, tikale, biloko toke na Burundi, na Rwanda. Yango amuti bazo patienter. Bazo patienter. Non, moi je suis contre ça. Naza contre yango, tongo doit naître. On a des professeurs ici au Congo, tous ça des intellectuels, même yo bako ministre de la culture. Ah bah oui, évidemment. Bah oui, chose c'est l'Europe. Ouais, non, assimé premier ministre ngai René. Ouais, ba français kaka directeur cabinet Makasi. Makasi, ouais. Tant directeur cabinet secrétaire Makasi Esili. Soko mangalo bana nini, ouais. Inena funga na ko Swahili ouais. Ah mais ça parle quoi papa? Ah nana. Congolais a droit réflexion, baluka batu ya sika. Oyo nano bako sala musala Congo sepel. Ko bote ma Congolais ezali kwa pasi. Ko bote ma Congolais kwa uzana okola boma mutu ni na mokili. Baninga musu ba vivre na ba richesse mboka na bango. Oya biso to vivre ka mokolo nini? Ba musu ba vivre kana ba coltan et pamba. Coltan nini? Coltan pamba. Na bi Côte d'Ivoire vivre kana ni. Cacao na café. Mais Sénégal bi kana ni. Na nguba ya pamba. Nguba ya pamba. Kongo même na timolia na zuimai na timola wa diamant na oro. Donc ba gangi wana ba yeba cheba mbongo na poche. Ba cheba mbongo na poche. Ndamba osuki sa bango. Merci beaucoup donc le prophète John Ngefa donc numéro de téléphone pour plus de contacts na batutu bana besoin il y a recontacter le prophète John Ngefa donc c'est un prophète tout ozoaé donc a wuti ko kita fraîchement na chair donc vous comprendre que le prophète a vraiment l'amour de son patrie donc c'est vraiment le patriote donc bomoni le prophète c'est là. Oyokana bisaya bire. Maman oya botingai avant na Suisse dans la vie. Na Genève et Suisse wana eza mboko sakanate papa ya botinga yo apesinga mabele papa na ngai Ngefa aza na Genève wana mais presque toute la famille devrait na poto mboka ba JP da crise. Oui na poto mais moi j'aime mon pays
hein nalingi mi lofunda mundele to mundele bi nga yo na chepe yo pona na mboka eleki mundele wana Voilà. hein ozomona eleki mboka mundele ngo na sali na zako banga nini te je peux aller aujourd'hui na ko vanda nga na Suisse na ko vanda ko par famille nga mozo Eh balobi yo so komi na aéroport wa botolo passeport. nani kamoni aéroport Ou Angile. na ko matape ate na zui boîte na kasi Brazzaville na zui aéroport na ki ba gange baza wana otobenga bango mpeleda kara ivera ya wana te. Merci beaucoup le prophète, numéro et téléphone. Bon numéro de téléphone toboye hein. So la personne numéro de téléphone na ngai bo bali intimidation na bino. Bo intimidaka ba Rwandais na Bugande. Bo intimidaka bango ata mukolo moko te pesi ba bandi. Ouais na ko finga na ko pika na ko nena na ko funga na ko balula wana na te toboye ba ouais na biloko na bino wana. So bangi biloko na bino na nini bono krasi ba Rwandais na ba Burundi. Biso bana Congo tozobundela Congo tofingi moto te voilà tolobi na moto mabete tozoloba vérité po ete boye bakoya sima bakoya na motambo baninga bakomite voilà toboya na intimidation wana tokolandela yo na ba numéro wana bino pe bakolandela bino te voilà bino bakolandela bino te bakolandela pe bino te alors soko lingo zwa ngai na numéro WhatsApp mo Viber 0243 89 610 49 41 ozanga biso na 00243 81 26 78 70 Rozwangai privé nangai 00 243 99 42 937 pour na kosukisa na kopesa Yesu mbote na longoli chapeau pour na lokumu soki Yesu te na kopesa lokumu te menga na bina Yesu no te ote ayo otiki Kongo yo kaka bongo soki yo salite nani akosala na makasi na biso tokokoka te to na basoda te minduki te eloko te ba gangster ba shuna rango olobi bo ton o sala ni o tiki biso kaka boye hein Yesu kita o sala et je crois tous les Congolais tous à mobiliser tous à bomoko à bientôt le Congo sera libéré au nom de Jésus-Christ amen. Amen, c'était là le prophète John Ngefa. Merci beaucoup Nabino tout au Bolandi Bisso pour la confiance au Bopesa Kananga René Abiri le cardinal Mosengo de la presse. Donc merci à trop na Karine Mokonzi la baronne et Karine Mokonzi. Pourquoi pas donc dire un très grand merci à Juvenal Kibala que je salue. Donc aussi le prophète John Ngefa Kakaboué Juvenal Kibala chou à la Sénégal. Donc ma salutation à trop donc à celui qu'on appelle Annabelle difficile à garer, donc la fille à la taille Android. Pourquoi pas dire un très grand merci à Paola Schengen Kilo à Londres. Quand on parle de Londres, on pense directement à Paola Schengen Kilo à Londres. Merci à Elo Jemouya, le tout puissant, le patron des patrons de Coventry. Pourquoi pas à AG Fafalonga, boss de boss. AG Fafalonga, boss. Pourquoi pas dire un très grand merci à Dada Mosistonnet, le cœur joyeux de Paris. Donc merci à maman Chantal Mapou, à maman Fifi na Suède. Il y a Gisèle Zinda, il y a Annie Dembo, Papi Mafuta Kitambo. Merci à Juppé da Cruz na Genève qui nous suit. Donc merci à 44 Cornelia La Taille Quadrier. Un très grand merci. Donc Magali da Costa Balobi donc Oumela na Ngwende nayo ozara ka yo moko donc mutoko bundiso azate donc Magali da Costa veut dire que kande na mesana ko bwa ka Balobi ma donc partenaire donc officiel ya René Abiri veut dire que je vais la dédicacer quand ndenge bino moko bo sepelara trop Balobi elle contrôle pour comprendre Lydia Kapajika veut dire que merci à Mouzé hein. Elle contrôle le ciel, la terre. Elle contrôle les oiseaux dans le ciel, le poisson dans la mer, les reptiles qui rampent sous la terre. Elle s'appelle Lydia Kapajika, partenaire officiel et à émission aux Vérités sans frontières. Donc un très grand merci. Merci à Mouzé qui était là à la réalisation de cette très belle et grande émission. Merci à celui qu'on appelle Johnny Liba pour l'assistance. Et merci à frère Rémi, Balobi frère Rémi Maboko Bank. Merci. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. Congo Température.
Température.com. Nous avons information à temps réel. biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika yaya tobina Congo température eye na mopepe asika